Comme on me menaçait déjà pour les vidéos de Manud, ils sont en train de lancer. Ça, c'est une deuxième vidéo qu'on a lancée. La première, c'était avec mes quiz. Deuxièmement, c'est tout mon corps et mon visage qui s'affichent. On est en train de me détruire pour une vérité qu'uniquement lui et moi et Dieu nous connaissons. Mais là, nous sommes obligés de le faire reconnaître à tout le monde entier parce que c'est la réputation, on n'achète pas. Je suis appelée à être une femme de quelqu'un, mère d'un foyer, et je dois sauver ma réputation. On a toutes les femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Il y a top média. Voilà, tout ça, par rapport à l'information, rumeur besoin qui, pourquoi pas tout le famille, tout le libota, tout solo là. N'habite ta dingala pas un monde à bandeko, balota la biso, très cher internaute. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Biso Tokenda beaucoup plus place Mbonda de Betaka et souvent Herbatu Bazalakana Maoua parce que c'est notre objectif. Hop Fondation, nous sommes là pour assister de personnes vulnérables. Les bateaux, Yakolobela Bango, Bazate, Biso Tolobela Bango, il y a Ophélie. Je pense que vous avez vu les images de cette grande dame, moi na Batou, Azapena papa na maman, je pense que vous avez mon papa na maman va fandiawa. Tout le moyen, tout le bango avec Ivipan, il y a Super Congo, Super Promo 243, tout le moyen tout Soulana bango, tout exactement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Eliane Akoloba, aujourd'hui Eliane Akobimisa tout oye azanango de façon que Binobo comprendre la vérité, mais avant de commencer, je dis un grand merci à Maman Zozo Mère à triplé, au Bongana Papa Noé Mavaka Lanzinga, Maman Zozo Bongana Maman na Papa Noé Mavaka Lanzinga, Bozo ko s'inquiétait beaucoup na sujet ya Eliane, Maman Deborah Lubanda également, Mandikani, la patrona, Ginette, Nadine Lumaya, Nadia Zouzi, Vison les Kandi Mabiala en elle-même, Élisée Boati, Linda Kandi, Batunion sont bazo kotuna ba question et belé poto lukwa moyen to yeba exactement qu'est-ce qui s'est passé peu problème ezanini Ivipan malobezongi na mboka na. Voilà, merci, grand merci comme ça. Na vient Kati Dominique et quel est ça pour ça Moussarata vraiment à Londres, le professeur Klondombasi, mon ami privé qui c'était mon le fétiche papa na Riben, na Bosagnoté, ma même Miline, ma moté, mais tous plein Betolo et Sylvie Kabea, moté mais Didier Kassongo, merci Belé, na merci Belé plutôt j'allais dire il y a na maman nanga Billy Fumuka Fondation, tout son venu orphelin et na Bosagnoté John le Bila exit Belé, Jean-Robert Kalala, le savant de l'RDC, la force Kati, moté ma maman Nicole, maman la parfaite à Paris. Voilà, topé c'est déjà moté na ndeko na biso Eliane Kitoko. Comment ça va? Ça va un peu. Un mot à tous les Congolais. Je remercie à tout le monde de nous suivre. Là, là, on doit dire la vérité parce que c'est la réputation qui se détruit et les gens doivent comprendre cette vérité et l'entendre de ma part. Voilà. Par rapport à Maramou sur les canaux surtout, par rapport à tes vidéos, tout ça, je ne sais pas quoi dire. Comme on me menaçait déjà pour les vidéos de Manud, ils sont en train de lancer. Ça, c'est une deuxième vidéo qu'on a lancée. La première, c'était avec mes quiz. Deuxièmement, c'est tout mon corps et mon visage qui s'affichent. On est en train de me détruire pour une vérité qu'uniquement lui et moi et Dieu nous connaissons. Mais là, nous sommes obligés de le faire reconnaître à tout le monde entier parce que c'est la réputation, on n'achète pas. Je suis appelée à être une femme de quelqu'un, mère d'un foyer, et je dois sauver ma réputation. Merci, mais on te libère quand même. Tout ce qui est aux anneaux libres, tu peux nous laisser tranquille avec tes parents, tout sur un bango, et ça la biso bien, t'as dit tu peux regagner ta place. Tout ce qui Eliane a se déplacé les membres qui tout sur un papa, Wazali Bongo, papa Oyaboti Ndeko, Eliane Kitoko. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Ndeko Bato Talabiso Balingi d'abord au se présenter aux Anani et Paya Ndeko Nabiso, notre sœur Eliane Kitoko. Je peux parler en français.
C'est comme Lingala, il n'y a pas de problème. Ça va. Moi, je suis le père biologique de Eliane Kitoko Bafeno. C'est ma fille qui est venue au monde le 6 juin 1999. Le 4 juin 1999. Donc, Eliane est ma fille et la situation qui se passe autour de ma fille m'inquiète et inquiète toute la famille. Et nous sommes vraiment mal à l'aise pour ça et c'est pourquoi on voudrait mettre fin à ça et donner nos points de vue par rapport à cette situation. Maman, Ozanani na libota ndeko na biso Eliane Kitoko. Ngandi maman Eliane Rachel Kapinga. Oui, maman na oya boti ngai. Ngoloba ke Eliane azana no mineur to akobi déjà majeur. Bon, pour na le seconde to loba asa koli déjà pas en 20 ans. Maman, aujourd'hui sango et à moi na yo na ba réseaux sociaux na ba plateforme nyo surtout presque et par rapport à ba vidéo par rapport à ba o nyo se lobami. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à nyo surtout. Makam nyo so o nga na moni na ba vidéo ndé ba o publier ka mwana na ngai. En tout cas vraiment nazo sepela na ngata mukete. Et ça la nga bien te. Na o sepela na ngata mukete ba bilo nyo so ba do saluer réputation ya mwana na ngai. Ba baby sango penza na o sepela na ngote. Avant tout na pesa miko pa ya confrère na ngai tadi ngala pa tous on a besoin tout monde mwana oyo ya ndeko na biso Eliane Kitoko o toujours mona na ba Facebook bimisana na mwana et puis toko solola continuité ba question ezala pa ndeko so tadi ngala pa. Donc voilà, bazobenga mwana, je pense que pang de moi à mon cas Cassiel 20 fois parfait sur la tunga dota la biso vérité zo bimalelo voilà. Voilà, mwana ya ndeko na biso Eliane Kitoko bo mwana ya zamwana ya Eliane te aza leki ya Eliane mwana nanga ya suka. Donc leki ya Eliane. Mais na ba vidéo to mona ki ke mwana ne abotana abotana pasteur te oyo aza mwana na ngai leki ya Eliane oyo landi oyo mwana na bango ya suka ye mwana na ngai ya suka na bote na césarienne leki ya Eliane. Tu es la femme de maman Eliane? Et maman Kapinga? Oui. Ah, ça c'est bien. Voilà, Billy, une petite question. Comment s'appelle ta maman? Maman Rachel. Et ton papa s'appelle comment? Papa Daf. Et Eliane, c'est qui? C'est ma grande sœur. Eliane, c'est ta grande sœur? Ok, merci beaucoup. Tu peux y rentrer. Merci. Je pense que Bisso, Tozo vivre na ba rumeur, nous voulons que Nyonso est à la claire parce que c'est un sujet trop sensible. Il s'est dit tant de trucs, papa. Vous êtes un papa. Botimo ananayo a comité nandenge a commis. Comment na ba image bazo ko balancer et tout bo bengi biso to ya awa to passer micro na biso bo pesa message na bino oya motuya boza nango pour s'adresser et pas bateau yo bazo kota la bino et na super promo 243 na Top Media TV officiel ezanine message on a koza nango pour l'instant eza koyebisa bato nyonso ke makambo nyonso mwana nanga aza koloba eza vérité. Aza na intérêt ata moko te ya kokosa et tout parent responsable sait que biloko wana eza kosalema eza neti vagence moko boye mwana a vivre ba makambo ya pasi alingi ya se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba ye ko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo o ba ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya kosala ba biloko wana baza kosala donc toza ko senga par rapport à la situation ya mwana aza déjà sali moyen à que de classe à continuer ba étude na yenga bana ko kende ezate moyen que ne musala ezate et même déplacement na comme pas si mwana comme vraiment retiré aza enfermé na ndako avec toutes les menaces qui eza ko leka par-ci par-là. Donc nous sommes mal à l'aise. Toza ko senga na bakonzi oyo bazali baoki ko sala quelque chose pour ya ko appuyer biso pour ya ko appuyer mwana par rapport à la violence faite à la femme. Mwana na biso a baby famille na biso lokumu nyonso kei. Donc si connaît toza boye moyen ya ko sala autrement ezati toza ko senga vraiment maman Olive
Boza Rolanda makambo oyo mama Denise ba autorité nyonso ba mama nyonso boza la nsima na biso yango toza kosenga vraiment bosala quelque chose pour ya lokumu ya mwana lokumu pe ya ba mama. Voilà. Na lingi nazonga mamuke epa ya mama na biso maman est-ce que maman Kapinga maman Rachel Kapinga est-ce que vous aurez temps au bandai ko zota ko solo na mwana to pozo kata ko solo na mwana yo oui ba en fait ça la nini pendant la journée parce que nabi mwana moi si a solo la maman ya mobile solo na papa est-ce que maman Rachel azaki maman responsable ya ko solo la mwana yiba en fait mwana sala ka nini mibali nini azala na bango ata musaka vi na ndenge nini ko vraiment pona mwana na ngai azala penza mwana moko azala mobulu te mwana moko très calme soki ala muki na tongo akene asokoli ake classe ere église ekoki ake église o ba mibali boye en tout cas nayebi te naza surpris bon nayebi te naye komona ba vidéo na simana ya ba makambo mabe oyo ba komeli ba misusu kutu baza kokomela mwana kofinga babilo moko esalinga na sutuki nayebaki même pas que esalinga kutu donc esalenga bien te en tant que moi si bakokai vraiment ko salir mwana modèle wana te attaquer yaza na mbongo ebele ata soki aza ndenge nini akokaki ko sala biloko wana te. En tout cas, on vraiment nazaki vraiment surpris. Pour naïba kiti. Solo na mwana avant auparavant solo na mwana parce que moi na longoli asa longoli bazemi asa li avortement maman oyebité. Est-ce que vous aurez temps ko solo mibali bandai ko yoluke na ndaku topé et bandai ko se passer comment relater biso histoire maman responsable azala ndini na mwana ya mwasi. Ngana solo la na mwana na ngai. Na solo la na bendai na komisa penza pembeni nanga to solo la na yi. Oh ba avortement on a zoyo kana sima na yebite atikala vraiment ko yebisanga ngote après des années na yebi ngote aye ko yebisanga le ba problème onyo so yiko bima mais mobali on a bandai ko moneza yika Christian on a zana Christian ayaki ke aza fiancé na ye angaka bima officiellement après moko boye papa na yekutunde mutabuya kinaye aboyi par rapport au comportement ya Christian kaka le même aveni camarade Eliane bazayo tambola naye Christian bimi naye aussi longtemps yo do senga mariage pas moi sinayo au monde camarade no bimi naye au monde oyo bimi naye kana aveni moko akotisi ba désordre camarade naye Eliane bazako yo kanate bon à partir wana tout monde qui azana sérieuté moyen azo moi na biso ezati papa na bango aboyaki penza ya bandi ko bondela mais kaka Christian de na mona ki wana. Est-ce que maman une petite question bino bozolo baké batie ba vidéo moi na ba publier moi na bino ba vidéo na nani ako publier et comment qui peut donc pas batwana ndenge bon les azokende église ake église assemblée akoti ba réunion na bango na yebi après église bakota ba réunion na bango ya ba membre na bango ndenge ba s'engager na église mais na sima ya makambo wana na yebi te ke makambo bolingo na pasteur ezalaki nga na ye komona ngona sima le ese yindi buende na ye koyebaki bazalaki na relation na pasteur nga pe nasambela kuna oui nga asambela kuna nazokende lisusu te nazalaki wana dimanche passé le pasteur azosala ba presse na ye nde nayoka ye makambo. Voilà, Nazo Lingana tourne question Oyo et pas papa. Ici, nous voulons avoir des éclaircissements. Nous devons éclairer l'opinion. Nous devons aider Bato Bakozoli Bakou Yakolana émission Oyo. Papa, vous êtes un papa responsable. C'est votre fille. Êtes-vous sûr, Yamakambu, au moins Nanabino, Azokolobana, ou Ezokolekana Internet? Connaissant ma fille, nayebi ke makamnyo ce mon naza koloba exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour tant makamboye grave n'a forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça c'est que c'est vrai. Et en plus vidéo na tinenge baye ko lekisango na déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari,
Mais à notre grande surprise, vidéo on a ebimi pendant que bango bazo koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. La négociation, j'allais dire, n'a pas abouti. Et c'est un peu de nous expliquer la négociation. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus ici pour chercher à négocier ou il y a des gens qui sont venus au nom du pasteur pour négocier, pour que cette histoire se termine à l'amiable, pour garder l'image du pasteur et garder l'image de la famille. Mais ces négociations n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des exigences comme quoi notre fille devrait se dédire pour des choses qui sont vraies. Et qu'on fasse une vidéo. Nous, on ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Faire une vidéo et finalement l'avenir de notre fille. Toute sa carrière est foutue et elle ne peut pas se permettre pour une somme quelconque salir sa réputation, gâcher son avenir parce qu'on voudrait sauvegarder l'image du pasteur. Et la vidéo, pour Alobani, tout ça, je ne sais pas. Pour se dédire de tout ce qui se passe, tout pour dire le contraire de ce qui est vrai. C'est un peu ça. Voilà. Et papa, tu as dit que Sima, Kotolobaki, Bozoa Kisango, Yango, Yamwana, Bozoa Kisango, d'abord, relaté Bisso, et bien vos parents, peut-être réseaux sociaux, beaucoup raté. Comment boya kozwa message ya mwana na bino qui na réseaux sociaux azana problème na mutu kingandi? C'était d'abord comment relater ça? Les réseaux sociaux de Kotakate, c'est vrai, mais de Kotaka quelquefois, nous avons des amis, des familles par-ci par-là. Et là, on a ceux qui l'équipe, on est alerté. On a des appels par-ci par-là et puis c'est moi curiosité à Gotal, mais effectivement c'est ça. Et puis on a demandé à notre fille, elle nous a raconté toute la vérité, ça nous a surpris. Et c'est un homme de Dieu qui peut faire ça ou c'est comment? C'est ça le choc, parce que moi, ma fille, je l'ai éduquée catholique. Elle a eu son baptême chez les catholiques. Le fait de déménager, des invitations des églises de réveil, elle s'est retrouvée aux cités Bethel. Et dès là, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal et ce n'est pas honorable. Orobanine, pasteur à d'autres alors, c'est net moment. Qu'est-ce que tu peux le dire? Et na bande si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? L'enfant peut mentir sur base de quoi, je me demande. Parce qu'il y a des preuves. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport au papa Lobité? Ngana lobi boy. Bango ba loba, ye pasteur a loba ki mwana zo kosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambo oyo zo loba ki mwana zo kosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? O tinda ba avocat na yo pourquoi po ba ya kopesa biso mbongo po mwana aloba lokuta. So yebi keza ya solo te. Il fallait que vanda na onien. Yo siko telemi obandi koloba biloba loba na ba télévision na ba nini aussi longtemps so tindela biso ba avocat a. Est-ce que oui, na yebi avocat na solo na avocat. Moyen na tanga kombo avocat ezate. Naza numéro na ye naza ba carte na nyonso. Eza atika ki ango pa na biso. Donc voilà, ceux qui somme la somme qui consistante ndenge bondo ekolinga bonga bosona mino bien et surtout que eloko ya péché bino par rapport à la vidéo ndenge la baki bosa la vidéo ya pardon yango nde bino boboy to ceux qui pena bosona na bino kimia sans vidéo bonga bosona mino $10,000 on a tout le papa omoninga nde nazala na somo mbongo te nga eloko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga naza na besoin na souvenir de bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soki akufi basomba mwana te mwana soki baatake pa babandi basomba mwana te nakolisi bana nga na mbongo ya Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité yango na osinga bakonza mboka mwana nga za en sécurité atika kotindela biso ba avocat na ye wana po baya kopesa biso mbongo o basala mwana akosa pona nini akosa. Papa, vous avez eu le temps d'aller comment na bakonza mboka to pe justice ya mboka pona kosolola likambo etali mwana na bino ya mwasi et surtout que ata mwana liboso aza mwana nga ya liboso tozalaki tokutanaki déjà na ba instance supérieure mais jusque là tout monde que makambo za ko bouger nanu te yango toza ko sensibiliser susu
Maman Olive, Maman Denise, présidente de la République, Ibate la biso likambo. Certainement, baza déjà saisi dans makambo, bazo yoka par-ci par-là. Peut-être nos parents se prononcer quitter, baza mon appel local les makambo solote, mais nous vous disons que nous sommes en insécurité. Et puis, honneur n'a à venir à moi, Nabiso Eza Yakobeba. On ne sait pas si vraiment elle peut encore évoluer dans ces pays. Et puis, quelle garantie vous allez continuer à vivre en paix ici. Et en gros, c'est vraiment voilà, si je te comprends bien, oui, c'est sûr que le dossier est un peu étouffé. Comment ou konzambo quand on a janvier nanu tenté à kozonga na babiko na bango comme il faut bien comment na lobby te que dossier est étouffé mais na ali ronga na zomona lokola eza vraiment évolué parce que bakaya boye je crois que déjà on pouvait déjà avoir les premiers échos mais tozomona ka ke izo kinega na ndenge ya kimia yango na to sengi vraiment bakonzi batela biso likambo plus maman maman Denise, maman Olive, bataille la biso likambo, maman Mabunda va s'impliquer dans makambo, maman Amida va s'impliquer dans makambo oya mwana na biso. Voilà. D'abord on peut s'appeler numéro de téléphone na yo, bande ba benga pour que ba zo ba précision aussi ba détail et aussi on peut ba kolinga ba et débino par rapport à ces dossiers baza prêt baza pe wana on peut ce numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 67 69 929. Vous commencez par le préfixe. Plus 00 243 90 67 69 929. Voilà, Bisoto Salaga Moussala na Biso, je suis beaucoup plus pour ma maman. J'aime bien protéger le maman. Mon papa me disait toujours, papa nanga yepsanga toujours, il faut savoir protéger la femme. Et on peut moni makamba maman na lingote les mamans mini. Maman, s'il faut le loko lancer message, oyo bino bobenge libiso awa. Po bande ko nyoso ba Olanda bino na ba chaîne oyo bayoka et cause la message ani. Message o ngana nazana pour na ba maman ya biso ba maman pour na par rapport ya ba vidéo ndenge ba salut mwana. On a besoin de sécurité, makasi vraiment pour na ya biso nanda kuna biso pour na mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akindaka classe te musala okende te do mwana zakaka ba souci na kati ndako parce que azolo ba vérité bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité on a singa na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive maman Denise maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai